Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous abonnez, abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie à Sika. Ya yemoko papi geni. Azalaka muninga na bino pété. Depuis kala. Azalaka muninga na yote ya. Azalaka muninga na yote ya. Papi geni. Tolbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolbe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Bonjour, nous voici encore. Donc, Ndenga Navandi Boye Yopezwa Kiti Vanda tout solo là. Où ils allaient émission à Mikolo Kanga Dadi. Tant il y a des parents et coquilles. Tika bana basakana. Pour ça bana kuna basakana. Tika la bana tana bango. Émission bana Miki Pezali ou bana Fobatala. Où ils allaient émission ya Mikolo Kanga Dadi. Merci Nabino ba o nyoso pour valider Kanga Dadi. De près ou de loin, vraiment, merci. Merci parce que sans Bino, trop. Les lois, ceux qui vont comprendre, Kanga Dadi, ils allaient parce que ma vérité, ils allaient avoir, ils allaient pour ma soleuse bêta maawa, ils allaient toucher ma vie à Batuebele. Ma soleuse bimawa, ils allaient changer ma vie à Batuebele, c'est-à-dire Nzelo Linga Gokende. Moutouma, si à des Kanzelawana, a péché au conseil à travers Kanga Dadi. Au sein de l'IP, au monipe ba résultat. En tout cas, merci d'avoir fait cette édition solo. Bolembate, bosala musala monene na communauté. Communauté au makambo leka ki ya kosakanate. Lelo Kanga Dadi ye, moi lumière faut kota pour mon lit les aki moi trop. Tout ça les 2 jours, tout mon anité boyebi que biso tozala na 2 façades. Heure moko toza Tolbe la vie. Tolbe la vie officiel de Tolbe la vie. Pour officiel les animaux, cette plateforme où celle qui mission surtout à la Kanga Dadi. Alors, Tokende qui trône à Kanga Dadi, c'est qui juste pour Batouba comprendre biso. Et merci aujourd'hui, vraiment les gens commencent à comprendre tout doucement. Molo Nalobaka Kanga Dadi exige exigence d'ango yangoyo. Voilà donc. Biso tozawa pour la concurrence de. Biso tozawa pour na tolo batewa te mais oza émission kaka ya mikolo donc mikolo nde baza ko se retrouver pour ma kambo comme na nde mikolo bana mike ba normal hein mona mike mo matina mbetu ya lali mama ndo gonfler mais au moins na tata to mama vanya makanisa ndo tambola lobi mono famela miliki lobi mono va donc c'est à dire voilà toza na moi différence boke senizara par rapport ya wana biso tozo kende pina au delà. Il y a ba pensée à Batou. Toujours côté pendant la mitema à Batou. Et puis voilà. Donc résultat là, je crois que bon déjà 5 sur 5 Kanga Dadi. Merci de partager l'émission ceux qui au côté. Moi partage nayo et zali important et vous allez important. Pour les sunga baninga musu subita Kanga Dadi zali batonyo se faut pas comprendre. On a de bien tout na ou édition mais les loyo je crois que beaucoup mieux comprendre yango malembe. Et puis, il y a pour comprendre des sous bien. Donc, à Tomo, il y a 2 plateformes. Tu as Kanga Dadi, tu as Tolbe la vie. Si vous avez une minute, tu as Kanga Dadi. Donc, merci de partager. Si vous êtes abonné à Bissoté, abonne-toi. C'est gratuit. Vous s'abonner à Tolbe la vie officielle pour y avoir des beautés de Bisso, Kanga Dadi. Tu vas continuer à le bas. Les autres, les qui, tu solo là, tu as ma voice oyo to ko présenter bien l'autre dimanche to ça la moins forte aussi avec ma voice. Il faut jamais la vie aux ala lokoso ya mbongo. Koza lokoso ya mbongo te parce que lokoso ya mbongo ezo mema batu na n'importe quoi. Muta ko sala eloko moko ya yebite eloko azo sala lobi kofuta ye nini tambola na nzela komona bato misusu oyo ba yango moni ngai na nzela so na moyi mutazaka na makolo mibale na maboko azomona en tout cas to sende non pesute on nzamba pesio ma ça dit makanisho zui ya okene osenga wana
eza makanisi oyo soki lobby ou boule que non faut créer mo eloko moko boy bo bato bazotekaka na babalabala na banzela créer mo eloko moko boy kozwa mbongo ya facilité te yo vandi na obo ki otemi nzela osengaka bato te il faut créer siko omoni bato basengaka wana suka na bango siko nde eza lisolo toyoka là on a sengi na bino vraiment bozala calme boyoka na voice oyo comme ça tokomeka kolimbola yango nde tokendaka après na suka tokenda na dissertation tokenda mo développement nango boyoka na voice oyo ensemble. Alors frère Papigen, bonjour. Bonjour maman. Naye na lisolo na ngai o nazo vivre na ndako na ngai na mbali na ngai. Voilà. Nga naza mwana moko na botami na Kinshasa nakola mwa mwasi mobulu te. Mobali na ngaza koya naza congolaise. Mobali na ngaza congolais. Aza koya kin chaque fois otaba parents na ye to kokutana tolingani. Tolingani en tout cas bala kinga coutumièrement parce que tout ce qu'il fallait to yebe poto. Ah to kokoma na poto to vani pe bana biso bien to boti bana biso mi balé ngai ba vie na yebe na sala na vite pa bala na pe vierge. Na sala ba vite ne tio ke ne boye zonga boye na sala te. Bon ndepe na bala na yebe na ngate ke na dibala soki bobai na mbali ba msuba saka ba position boye ba ngisa boye na yebe na ngote na ne bika mbali na ngane na bala nga soki to komi na biso na pokwa to bongami to sali makamso ne basala ka na biso normalement ablo ko msuba position ba ni na yebe na ngote na bana ngali bana mais ça na déjà ne mbai na ngamemela kanga et du coup je me suis na vani ka boye na butu na mona kaka mobile na ngai na camarade mo ka mundele ngana moni kaza camarade na ye to ya na ndako to partager pe mo eloko ya kumela tout esi nango ngai pe mo ye pa kene biso tika no mobile na nga to va to continuer vie na biso et pourquoi ma ce jour je crois après 2 ou 3 jours aller sur na camarade wana zaki un peu plus tard à 21h na me camarade na mobile na ngai na pe na kena pe c'est mbote kan yezalaka to mismo masala komela ba whisky ba nini ba vin to melika ka poto ya mimu pa ngapi na mela kana ngapi na teme to sali ka poto ya fo ko saka signe mo ka mo to meleside ali hangal na getira ba na classe na kena ngakola mbaye na ngatikali na camarade na yewana ba vandi na bango pe titi na lali penza vers ba 22h 23h no mbaye na yelinga na chambre. Oh chérie, il faut tout ça là. Tout ça m'a camné. Oh là m'ka tout ça. Na kutu na bangi na bi problème ni bisu. Oh moni master na mundela nenga yewana azuru ka mwasi abia sana kosa mwasi ya na lingi bo sana na ile rapport. Na kuna bis comme c'est pas possible yo balo balinga. Comment c'est possible que tina ngana mbali to te kubanga te na mbali na tinyo. Rien de grave, fais-moi confiance. C'est beau ça. Vraiment ça qui facile pour le quoi na mesana te na meso mbali na moko abala nga bomwa. A insisté tellement to yepe to passer rapport na mundele wa esili ayeko kende atema mone kende to sala ki amu na sepela ki na bina mbaya na ngana na poso mbenge na ngaso mundele wana to sa aye isusu to sali to sali wana na yeko mesala na ye ekomi sikoyo chaque fois soki na ya na posa na ye na keka na lukenga moko na ndenge na ngai to sali masolo baye na ngazo ye bate et tango na ye ko mesana na jango na ko kima pe msumba na ngazate na kitika baye na classe na liki kuna na sali masolo na ngai na ye après aller na soli na nganda na moni fama ke na sepe na mundele na baye na nganda lingi sumba na ngate na mo na ngali bala pona ke kuta na na mundele wana antwana lingi na mundele na ko fena fa na mundele ngo yepe na tuna ki albi azali pe na mwasite azali pe libre donc tozo préparer na ke na on va na kuna do na mboya na ngamba na ngal po yemo mutafuna po yemo mutachinda kinga do mo na dinga kina ngai na ke na ngapa mundele wana donc faut eza ngai te ya mwana nena tuna conseil est-ce que za mabe to eza mala ko singa te na bandaki yemo tunda la kisinga ko ne be makambwana te tu dois moi sur bali vierge mo ko tinda ke sa masura ndenge wana tu connais personne conseil no pesa nga. Voilà, je crois que ça dit Romoni le monde en envers. Awa nazwe bate to benga yango mutazo lukalar
Bon, on a un masolo on a un sens que on a besoin d'abord on a tous on a besoin de trop keba ouais sans n'importe quoi keba ouais te que logo ba te kakate boyo ki lisolo ande konde nga beti na répéter yango mamoke yazana kichasa to sadi ye mobali o aza mobali na ye liboso Diego Kao na ye de balobaka mobali oyo akenda bala mwasi ya na utapoto akenda Kinshasa abala mwasi à Kinshasa ana mwasi na ye bavanda na mwasi na ye pas de problème mukolo moko mwasi akamwa mona mobali yana mundele mona ndako tanga na mundele na ndako bavandi selon histoire de la bétail parce que awa na bise kiaza na peu bref pour l'histoire de mon moulai aina mundele mona ndako mwasi pe balibosa mona mundele wana pona mwasi yaka yone boza camarade na yetu musanga bango to blo mo ayipsi mwasi wana lo balibosa bise kiabi camarade nango moni aza na mbongo ya bosana te mundele mwasi ya bon abi aza na mbongo bani à la famille ma famille on batikela mbongo moni bato basalaka ba autoroute famille on basomba ba autoroute basomba ba nini batonga ba autoroute ba mbongo ebele hapa na bango tout moi si ba bien normal ba vendre bango pe moi si ba meli ndezalaka comme Miss Girl ba et les qui après quelques jours ayeni suna mundele wana cette fois les alaki na ba 21h le mois de mois moi je voudrais déjà là bon moi ça la musique quand ba vandi ba lié ba tie ba masanga ba ndi komela tout quand même accompagner mon banaye pas camarade ni camarade na ye camarade mundele tango sili et ça dit que moi si a tiki ba on a salé bon na matipo le funda batongo bani moi ça que voilà zokande mobile tikali wana bazo négocier na azo bater en ça ndenge nini zone jona yaki wana yaki mission yaki nini il faut abima na mwasi oyo en complicité na mobali mobile yibi et yebanité sur ezalaki so mobile yaki mbongo na kati so mobile so bon parce que la bi solo moko na Maroc la bi mo komsu to vanda boye kala sa data voiture mo etelemi bato bayebi bato Maroc bayebi complexe manal tozaki wana voiture mo etelemi ndel mo abengi tozana mo 2 ou 3 personnes ndel mo abengi biso to tikali master mo akiri habite boya bino misato tokei tant tokei ndel na mamoko nani mundi bwana mbala moko bazaba ndibu dans la carte voiture wana mwasi na mobali. Oh non, nana business moko à vous proposer. C'est la on ne peut pas limite. Ah oui, ça va, pas de problème. Business on se connaît. Zone business à vous allez. Il faut beaucoup aider. Donc il y a le bibino misato. Il faut beaucoup de bibana moi si na y a no futa no balar. Donc y est côté kuna. Donc c'est fini, c'est mort, c'est mort. Il ne faut pas que bon de maintenant moi si le business en gala non laisse-moi te bon la vie on va ça en bota parce que c'est beaucoup monde sur PC on doit betini à baribino pour mouta ça il est capable de tout faire aussi donc mobali na so on dit on a vite fait mobali parce que na mona yoka na mona ya ngopenga iboko mobali aya le côté de moi si dans ta chambre avant si moi si non en tout cas moi ça va dire que sur du communauté mon na yeboye na yo yebisa OK moni camarade na mon délai aiza na aluka mwasi donc ndeo camarade azuka mwasi amoni mwasi mso ko pesa ite abido yonde ga mtu fo o kende nayi yebi me obike elobo mbali bosona yoga yango yo mobali nango balanga o yebisa ngaki camarade na mon délai oyo on a besoin de moisi et puis moisi yango il ça va te que non lukata to lukele moisi biyo ba que non ngai nde fona servir ye est-ce qu'il est normal ma bozolo amiko ça mo discussion on va laisser non oza
makambo c'est ça na banda mabala makambo les kaka donc o ezabi sur balé il faut opesa kuna makambo bien zali moi ça na choité moi aussi à céder toi moi c'est céder de boki en nga dobi moi c'est dobi à sepeli moi c'est sepeli na ye na mundele wana façon parce que dans mundele wana moi c'est sepeli après 2 jours 3 jours moi c'est dit mais quand c'est ça moi ça bien mundele wana kasi aya na yeti ya bien oh il pas moi ben wana ka bengi so mundele eti kasko secret entre bango mundele ye zone moi c'est commis na ye siko kolinga mundele na makambo mundele zo sala pasi pe mawa et puis si pasi nasuka nango mundele wana moi c'est pour se renseigner mundele wala pa balate parce que ta wazana moi si bazo sur la paix moi c'est ba mundele wana balate azaye moko alors ndenge bo zala mundele amoni que non madame na zala mundele po mobali nanga pe mawatro parce que moi si boyoki a commis la décision a bomane libala aki kokota avant na mundele ndeko yo oyo sali makambo yo tabanzo yoki moi si na yo ye moko mutu abengi biso te ye moko mutu atiki biso voice obi que ça fait mal et puis si passe hein et puis si passe ko beta di solo ya boy quoi donc na banda kwa mabalo ozomono makambo eza ya kosakana te mobali pena à se permettre pour mususu ya laga coopération ou so mundela na ebseki na je crois pas que mundela na ebseki apesa ye moi si na ya bimana je crois peut-être so eza pona la je crois mundele wana ebseki ya bino lukela ngai moi si moko ya mutu mwindu omoni yesu ko tanga négocier na mundele amoni que mundele a ko libérer mbongo ebele par rapport à là où mundele faut libérer ya moni que là wana ko ke libanda ti aye na ndaku tala yo mo tala niveau aye na ndaku ça dit mbongo kaka mbongo ya satan moi si na yo bala penza ondima mutu mususu bima na ye po pesa yombo eza makambo eza kosala nde na lobi awa mutu wana kutana biso esi biso bino abengi batu mais na kati na biso ena mutu pa kendeki na kati na biso na mutu mo akendeki ya mo amiyebi akoti na voiture akia bino déjà nde to ali abe mire pe ko kwe na biso pe to kufiliwe partout depuis tout ça pe voiture ko taper kuna ne pas noya ko tout taper biso tout biso na voiture pe to kufi ngala kenanga akenda azape na poto akenda sala 3 jours kuna ali comme une coopération tellement moi si wana asepelaki na ye abi bon bazoli enda ko ba côté kuna kota ba temara ba to ba bi temara kota ba ta bien akoma ovanda ba côté kuna ça dit ye boulot cop na ye komaki wana donc ça dit on développer mayele mususu te quoi donc ye mayele ne on développer des sexes donc il faut ça dit ayo kate ke pour ba ça pe bongo ba ali ayo kate mbunzi mo ke bimaki ayo kate ke non eloko mo ke bima mikolo yokuna kombo na ngoso ni donc ba kombo na ba kombo obo manzoto na yo moi si na yo c'est que alingaki moi si maman ce que moni mobali na yo aye ko yebisi déjà l'esprit a bien ba négocier ka makambo wana ta ba sala ka copie ya makambo wana ta ok ça la cop yo mobali lukele moi si basi ba ye amona ka basi ndumba te na banzela so zo tambola amona pe basiti basi ya bandumba bazali amona basiti siko ye moi si ye amoni ndiona lobia muta bato azali na likanti wana te
mobali tellement donc c'est dire au lieu de Lukambongo te tolo ba makambo wa te muto ye na poto muto ko miti na poto awa maso comprendre te kana mikili donc pona ye poto muso ezali quoi ndengo longwe Kinshasa yaki aba démarche osaki yo moko yebi okomi na poto poto c'est la tête développer mutu na yo loka liboso lobaka faut vendre ça non mukanda na yo so vendre mukanda na yo esili eloka mi balé siko faut vendre sa foyer parce que si on veut faire sa foyer avant mukanda ça peut arriver mais Robi m'a pété en net que non bon muto yo aye muto aye lidoki or au lundi ba procédure au cause peu mukanda moko ba ça peut belo baso mikanda bango moko mais mona mutu na tant ozali mutu azo ya poto na boule ya okotaka mabala mutu aye poto na boule ça dit toza ko insister na makambo yo po ba tufu ba bima na makambo tabi lo kabo donc moi si a décidé moi si a binan na sepel na mutu wana ça dit moi ça sepel na diable qui na yo à moins que na diable ko ta ça bien à cause ya koluka mongo à cause ya tellement un piaquer tina ba niveau tout parce que ba tuto ba ça bilogo tout le monde ba gigolo c'est un peu pareil de yo logo ils vendent des choses à sexe de yo logo yebi donc ça dit donc il y a un comme ça a pour faire la chambre qu'on a pour la nuit à mêler des mela pour le sexe donc sexe le sexe développer ta makambo susu makambo ze bela au salade basta pas to zaza poto za mboka matériel au travail mutu mo en Afrique il y a bien soko za na besoin mbo au travail mutu mo il y a bien en Afrique au moti na bilo wawa au meki so pe simi mo tam soko ba make up ka so simi mo tam so pe copé bandi allez au combien au goluka mbongo na sima mutoki ya batu te ce tala boy tellement au monde que je crois que ça sala tout je crois que ça sala de tout parce que moi si ya boy au pesa faute ya quelque part moi si pas na faute parce que oza mboka ya loi maman limbisanga quelque part tu peux si mobile na faute 100% parce que mobali il faut assumer ma responsabilité na ye mobali ko que zo mobali mo boité libanda boya ko beti o sadi o comme ça moi si na yo moi c'est ndumba on do ça ba tour faut longa comme longa légal ba tu ba ya on a parlé na yo mutakoti yo vandino yo zwaga la na moi si ni na ngope donc maman la biso yo oza na part à responsabilité ya monene par rapport à makambo yo oza na part ya responsabilité ya kosakana te o eza mboka loi ye mutamema na poto c'est vrai mais yene chef na yo te yene mokonzi na yo te po mokonzi na biso to ya nzambe liba eza masolo obala mwasi wana oyo mtu mimi na poto mais omake na poto te po akoma mpunda na yo soki oboyaki oki otalisi bato makambo oyo biso tozala ndenge wana mama ndimisa biso soki oboyaki oki kotalisa bato makambo oyo bato banga bano non parce que déjà au départ ça que mobali yo alingi yo te parce que mobali yo alingi yo akolinga jamais mutu muso amona nzota mwasi na ye mobali yo alingi yo jamais de la vie akolinga biloko ndengwa so tala niveau okomi na yo il faut que mano mwasi ya mundele wana donc je crois que bakanga ki yo basinga te oyokelaki mobali na yo bon ça va mobali ayebisi na yebite ayebisaki yo nini quelque part so otali mpe omona mpe eza on dirait so tebitoke na ndenge mpena ya spiritualité omonaki oyo
Tam su jona muta ba science. Pour ça pas muta ba science te. Ako buda ko ba mais non. Mais oza mwasi na yo. Comment vous écoutez comme moi si vous likolo ya mbongo vraiment à cause d'argent tu préfères posséder moi si na yo et pas y a moto mosusu pour pas passer na ba acte après moi si pas ko senga yo comme ko kepe ko benga mais mo bana ndenge nini et belo zo mona awa lelo et bele ba baby mo kile baby hein et belo zo mona oyo c'est-à-dire à cause il y a biloko mokili bato bazo bateka biso to okufa na biso okufa ato komi na succès o simbi soki nini ato komi ne okufa mais na moi temps oyo yoko bongisa te na nzambe na yoko bongisa te vraiment na moi temps oyo tout le monde na mokili te bando bota baloko si 50 ans oyo ba bona ne combien dia bando bote mele okomi na ba 60 ans okomi na âge ni parce que na âge yo za nango olinga biloko mokili olingo sepeloko na biloko mokili oyo pourquoi na ba âge to komi na mo botina te pe na tina mo botina te na tina yeba ko décider na vie na yo ndeko nanga mbongo mayele nde mutu pesaka mbongo mutu epesaka mbongo soki o raisonner bien o kozwa mbongo soki o raisonner bien maboko oyo fo luka mbongo fo sala nzambe tellement za bon apesi yo maboko na makolo kende ko luka o sala et puis oyo zolia wana oyo zomona nango ekoki pona vie na yo soki déjà zo répondre na ba besoin na yo t'arrives à acheter même pantalon, chemise, tu arrives même à faire nourrir ta famille. Aux autres qui peuvent banana yo, bano baoza la bien, bazo manquer les côté. Et coquille. Pour nous qui est plus. Pour se périr sa banani. Après mon kolango, oza yo moko. Mon même bateau va ça succès. Nana succès, nazana boye, nazo luka soki nini. C'est bon trait, bravo. Même kolo kufa okeyo moko. Na succès etikali. Ta bateau, tozala bateau totanga. Bateau va kufa. Ba pepe kale ba kenda. C'est-à-dire tobosa ba madilu système, tobosa na bango. Ba mari misamo, tobosa na bango. Donc un jour, il y a même un beau salaire. Mais tant que vous vivre, c'est-à-dire, Lukano est le Nyanzambe. Vanité de vanité. Et on a tinate. Au Kamata Bolumbo et moi, c'est-à-dire, Bolumbo Andakuna yo, o la Kisango Mokini Mobimba. Tellement mon père que nous est quitté, au commis côté comme moi si na yo. Nga na yebi lisolo moko esalama na Maroc mwasi auti poto mwasi mundela auti poto aye mobali azana mwasi na ye congolaise na ndako mais mwasi mwasi auti poto aye ba mbo to na lo bato ba yebi on ba yebi mwasi auti poto aye mwasi mundele to mwasi mundele aye Mobala yebisi mwasi na ye ba négocier na mwasi na bino tala kaka. Mobala négocier na mwasi na ye. Na obetango na deux volets. Mobala négocier na mwasi na ye abino tala kaka. Yo na minute yo ndimaka kama makambutu. Et la femme a accepté. Bazaki na loko aneti 2 chambres et salon. Mwasi au mona alakisi mundela biko aza ndeko nanga mwasi. Donc mundela yebike yaza ndeko na ye. Ale yena mundela bakoti na chambre bongi da babeke mundela azoya babongi da chambre
donc yena mundele noko na munde ba la côté yo moi si na yo comme petite terre na ala la côté kuna mokili oyo papa mundela c'est séjour na ye soki 2 semaines soki 10 jours mobima ya ola na kuna et puis na mboko mbape ba tupe ba yeba ta Maroc ba za sérieux na bango ba yeba kambo ba yeba ke no na quartier ba ba yeba kambo na lobo potier comme na biso to na musika mais tu mets makambo. Ça dit la femme a accepté, la femme a négocié avec Joe, a négocié na moi si na ye. Abi non mon inde les abo mon mien na zoya il faut to pangaye. Et la femme aussi elle a accepté. Donc makambo nyonso o Joe na zo sala na mundele wana chambre wana femme wana kuna zoyo kana ye mais aza petite sœur. Comment on ndima biloko ya boye à cause d'argent. Mbongo ya mabe hein. Ça dit mbongo otinda mutasa n'importe ya mwana moninga na kumisa nzambe quoi parce que nzamba pesa nga pena nga banga ate. Moninga pena neza nga banga ate. Nga na komona ta nga yo pesa nga ata 10 millions ata soki 100 millions au mona nga kaka boye. Pour quelque part aux enfants même bien kata nazala même bien kata son denire. Mon mona nga boye puis kwele pe kutute on na kwele kutute. La karaboye maîtrise à vos saranate. Maîtrise à vos saranate. Parce que na yebi, mon kilo n'engezali. Ndeko kolinga mbongo boete, c'est pas bien. On a bêti ya mwasi. Ya mobali sikoyo. Jeune pena, jeune homme pena, jeune homme. Asa pena bien, karakuna. Na Maroc. Je n'en peux pas bien pesé donc bah bien très bien. Mais mon mien ça dit quand on est moi ou à Londres. La bête là va comment on a bien pour qu'on va yoka. Parce que Kangada dit ezui. Mon mien pena donc ça na copélica on est moi ou à Londres. Tant que solo là likango wana yebike moni na libanda mboko ndeto alaka bon na Maroc c'est vrai d'ailleurs mona boko za tamsusu ndako boye bokabola ba chambre mais bo partagera tam sous salon par exemple. Donc likango wana ta sona moi si na vidéo so amona ta mutakoti ayebike non aza la frère moi avant d'aller par la chambre na ye. Likango wana sikoyo bon ngala zawa te kamene mo ponda ko ba tbaze mo bele funa zo azupe mo bale yebi makambo wana likango Londres azupe chambre afuti chambre afuti hôtel na ye tout pendant séjour na ye na mboka wana lera ye moi si penatiki mobile na ye mobile donc moi c'est ti mobile na ye akekuna à qui passer ces jours là na Joanna mais mon boisson likango à Londres a besoin alia pena alia moi nini moi fufu moi nini moi si pas olamba do ayena ndako wana alambi fufu basa pe mobali wana mais moi bla jeune garçon pena ba nini nzokende batu bateki molimo na bango trop bozo teka milimo na bino trop. C'est vrai, Bible venait constater, hein. Tant que souka bat bakoma na posa ya mbolo, koso ya mbongo koleka tout. Donc muta oteka kibo moto na, wala kibo moto te. Siko muto aye wana semence na ye, soka ye na ba semence mo ya bien te. Parce que moni na vie ba sara na te, hein, ko lo bateke no bon. Aza mwasi moko aza copine mo passager bato ba bon na mona bango pour les bisarateur mais na mona bango je sais pas parce que tant que toute vie est vie comme toute vie n'est pas vie non parce que on vivre pour ça liwe kutio wana kufi de kutio na vie wana kufi si ko tant yo zo kotise au moins ningo mutu mo kaye est-ce que tant que na mwasi wana yo yebiso bazo sama kama ondeni est-ce que bazo se protéger
Ce que moi si on a kei, on va a kei. Oh yo font là qui porte. A kei qu'on a pour, a kei une maladie. T'as pas donné bon sac en vie na bango. Ça dit mouton mon normal quoi. Il sait que notre kende mouton na bala kende bisoto zo bambo pour bisoto vivre. On a côté net yambon. Où est-ce que côté spiritualité? Papa, ozanga lola. Moni a on a mboko na mukilio to leka. Mutu moko otika l'éternel na mukilo azate. Soki nzamba linga ko tika l'éternel tam songa sotan zo libende mo libende pena soki ni nango ba fabrika o otika la seko na seko. Mais mutu molimo faut que couper mat. Ce que vous couper mandenge nini na makambo yozana na makambo yozana ngo. Ozoluka succès ya mokili oyo, ozoluka bato fo ba yeba yo, yondo koma soki nani, yondo koma so, c'est-à-dire oteka molimo na yo sans le savoir. Bon on peut oyo poteka molimo na ngo. O moteke non, oli ape mo ngo bien dit. Bon no yango oli yango bien ta. Raisonnez bien bien, yo li yango no bien. Au lieu on a fait des conditions. Parce que moi si à mon niveau non, moi si aïe nanda par exemple à Lambi, à un hôtel, au yebi que mon toit na yewana donc c'est-à-dire tant moi si je retourne à et puis moi si pas yebi au moins biloko moi parfum, ils ont moi parfum, il a moi parfum, il a moi nini. Mon copain zongi donc ozongi pour ozongi na bilope kota mona moi si wana moi c'est mobali normal ozongi si vino normal parce que bato ba yebi la bota ba muto akomandoki soki osale loko oyo faut se nganza me pardon okobima na c'est-à-dire okoyi ko livrer mobali to mwasi na yo ndenge wana te. Ngana zomona ngana ke kota spiritualité te non ke non kota ni non mona qu'on dirait Joanna a proposé qui monde la proposé qui garçon na mbongo ebele ta a proposé mbongo garçon ba bien na mbongo ego ki le boiti. C'est la honte ande konanga eza honte mo ya osakana te bobi mana ba mondo yo oza monde qui dit ba vivre vie normal. Contente-toi de ce que tu as. On zamba pesi yo, il faut être content na yango. Suka wana point barre. Kolukato pakiselo comme artificiel. Oyo ekoya ko nuire vie na yo pour rien. Kanga dadi. Sali mutalingi asa lelo comme boyaka te. Bisoto pesa ba tu conseil a un esprit à bien. Kama kambozo sama na mokili. So ba yebisi yo kundi matin. So ba yebisi yo kundi matin. Ngai ne mutu na força qui na psenga bino mama. Omoni makambo etango zo bisanga boye. Tamsusu, ba tu musu tamsusu, ils vont pas croire. Ngaza a besoin yo bete ka ndongo yebsinga boye. Abina na ko lo ba mona ni tenga bi non faut tika ta ne fils qu'à 2 minutes, résumé dans ma campagne Goloba, et résumé en haut, dans quelques minutes, 2-3 minutes, comme ça, Batuba Yoka. Et puis les gens vont comprendre, monde nini otoza, monde nini otokominango. Racheter le temps dans des konangaye. Mokile komina suka mokile baby. Kolanda bilanda landate. Kolanda pe ba influence zangatina te. Non bien, au gagner pendant mon kilo mon bimba, allez, aux angano au cause likolo. Pour un jour ezali, un jour ezali. Likolo mongo, ça dit, n'a pas tout ce mona. Akesi mbakisi ala. So mutana na peso na mona gaya mona, même dans TikTok, mona jomo ya osala asala de o azaso na portefeuille magique so nini ayibisi ba yuma ya kusakana te. Obina
nazo na talibo nga natala kango nazo na talibo ti o marabu na talibo na bitala banda yeso moi ko mwana mwana ga zo sala azo beta soki ba zeke abeti zeke papa no bi mbana tapote bon bocha kombo pesa kombo na yo na nini comme ça dans le belo vino ngabi ngana pesa kombo na yo le belo le balota ko filo bidi donc ngana lo ba vina nga pa na yo do yo le pesa nga vina nga do yo pena o pesa nga vina nga tande ba tu basa ko kosama ba tu ba kosama ça dit avec toute facilité mutu mwa yo kosola mutu mwa yo lakso ke non moninga ina pesa ba tu ba chance ngana pesa ba ngenge kamate logo oyo ba kone logo oyo so poko longo kendo yuma na nzela nzambe makambo wana ala ate mona nzela nzambe makambo wana ça n'existe pas non na ye kuna na wazo kena na maître na grand maître na ye maître de maître so azali songana ngiluga yo ye kola koluka mbongo na vie na yo kolinga l'argent facilité et puis kolinga ka jamais facilité la vie que ozwa c'est-à-dire ozwa la facilité et quand beta ka bongo mbamo koma batwana ti livre vie na yo kasi batwana bazana kimia yo tozana kimia mona pasi na yo na mpiaka na yo na kozanga na yo ozana kimia kolanda vie ya mutu tende mutu azwi yango yebite au moins mutu otambo na voiture yo pe c'est-à-dire envie ekoti yo ngapi funa somba ka voiture o somba ngo sope no côté esprit bon pour exemple mboka ya matériel hein otambo na voiture tcha fino ka normal so ozi musala mo boy na contrat o ke no zo voiture ngeso yo lingi pour mtondo futango yo mtondo futango batel mo ko zana adresse on a fiche de paie chaque fin du mois. Balandi makamno tu non. C'est un monsieur sérieux. Bah on paie ça tout ce que tu veux. Bah on paie ça si on envie qui mutu na nini. On envie qui mutu na nini. Au lieu de pang même le a on a poto au le pang. Il y a créé ozo. On est pas au foot yango. Ozaka réglo. Ozaka en ordre. On envie mutu te au moins netinga ibena no binga bena nzamba salanga différent quoi franchement nzamba salanga différent ya au moins na chaba tout à l'aise so au moins na boy oza kanga dadi na be mission au moins na za pende mususu na be mission tout na za ndé mususu mais na kanga dadi na ndé mususu voilà conseil gratuit ba maman mobali na yo pesa nyos to lingi atinda autour lingo sala sauf ba bêtises aboyées. Ça sont des bêtises. Moi à ta place à vomi libana non. Et puis na bengi mbila na isimbi na non azo memanga na prostitution on na oyo c'est-à-dire o makambo ngana lingite yazo memanga na sala yango na osa makambo contre volonté na nga c'est-à-dire azo pousser nga na ke osaki ndumba. C'est méchant. Nyoso wana po na mbongo o mabeta msusu nyoso wana po azo mbongo ke somba yuji nyoso wana po azo mbongo bazali batu bazali sali batu moko boy donc okanye basingo betie fibu pena azoki osopeli esusu mungu apena na potano bakisi su ba foué et puis foué ba ben ngwe longola malili kate pena nzolo ko pena pilipili o to liona kamundele kate banzolo ko pena nzoto mozu pipi osopeli malam kuta kufa ndengwana ke abebisa mwana batu ndengwana kongo tinda mwasi ndoke na uyibela yo majango wana te mosa na uyiba na magasin na bikala na Lagos passer na somo batika bo mitakala passer na somo kala na Lagos na zoiba batika bo mitakala ba mata mo na likola ba mesa bo donc
Donc, Moutounion sera au tal. Batou, batala, batou, batou. Baketa, au tal. C'est un agneau. C'est un agneau. Pour la nini, pour Olingi vie en bango. Kende vie na omale, male, mouta kosa yote. Mouta kosa yote, on sur mon alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Oh, bozo mon alléluia, au monde en mo souté. Souffrance aux alentours de l'eau, le bien mon souté, tamboura droit. Respecter la milieu Wanzan, pour ça n'importe quoi te. Bako sayo, okende, okomasogi, nani, ono, moitié okomika boy. Yani nango. Belo buzoba bonne, buzoba bonne, ni na koli boiti na komi na ba ajo na nango. Après le bio ça no yendo zana bani na ola soka li solo mo boy. Li solo soka koti yango. Naba ajo na boy ko sanga. Neni ba ko sa no facile bo. Mbongo zongo sana ngo mo ko sombelo mo boy. So dans la besoin tam so basogi voiture peut ça accident. Ordinateur ekufaka montre tout. Yebola kubanga nzambe. Zana limite makamu susu ko sona mwasi na yo. A mwasi obali mais pesa pe moi respect na moi valeur. Tale mwasi a décidé à bino na fois qui est né pour parce que yo pena ko tuma wato. Donc muto yo yelié donc ayebi siko makamu ko lega yo. Comment ça nga bomane libal. Pour mon yotina te. Voilà, merci Nabino Bandeko Bolandi Bisso. Encore une fois, Botika Malamou, merci. Nabino Nyosto Washington, merci Nayo. Jamedi Bols, merci. Emile Bamba de Zurich, merci. Tout comme Inasuka. Voilà, restez connectés sur tout le de la vie officielle. Et puis Nasengi Nabino Nyosto pour partager Kangadadi. Pour Kangadadi, des fois Tikala. Ato Betty Boye, Oyessuye, Sogezabongo Tika. Tika vanité des vanités. Voilà, merci. Stade de martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai nyoraye. Mawao. Ona kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Eloko buzo bosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. Ona kobo mabai. Mawao. Ona kobo mabafamia. Nyoso wanaye. Ona bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. Ona bombengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozo sala bato yeso akufela bokofuta un jour un chor. Moka mobimba babomaka bato bakanga kabangote. Moka mobimba babomaka bato bakanga kabangote. Oh bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafo pasteur, bafo chandrel. Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka. Pasteur, ma faux chanteur, ça va pour juger bino na mabe bozo sala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade
ndimaki eza mpona loisir ekomi unité de mesure démonstration mpona popularité bainosa bazokweya na sacrifice diabolike pokolingi ozala esclave ya moto lokola yo yesu akufa po yo ozala mumbwa moto te eli la basta badani. Mon peuple périt faute de connaissance bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela Banto osa banto bankadia osa bankadia okosala juge mokolo asuka ye omabe bososala bokofutango l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Banto osa banto bankadia osa bankadia. oluka succès na kisi a pasteur les escouts dans l'évangile okokolongola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa Boboyi Yesu boponi barabase Yesu Kristu akundama sekwa Bino boboyi Yesu boponi barabase Yesu ne nzambe nzambe nde Yesu Yesu ne nzambe nzambe nde Yesu bokonzi abakonzi Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka Osakana Yajure boko sotoka moto moto ayi moto tika masumu yakana yezolele lelelilelelelele tika kokosa profesa lokuta lelelilelelelele oh moto ayi moto Oyonde Kake, la nouvelle génération. Opepe ambula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki bandako nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama
eleki yo mokili ya nzambe mokonzi yo tokoka yo mase mwana mama ye ambo nininga na mema ye